lisolo to obete eza lisolo monte to fabriquer mais eza lisolo oyo il faut ezala ba preuve appuyer. Awa toza justement à l'église, il y a le retour de Jésus-Christ à Jérusalem. Batumso wa kanisa ntika to loko tu est-ce que yebinga pe. Na yebi bien oya kamala nambala awa kutupe un certain temps papa za na loisa bana na retraite mo bokota kana permanence. Eza babilo mo babwakela ye na nzoto. Donc ce qu'elle a ti pantalon bilo kongo babwaki ba mo ba demo babwakela ye. Exceptionnel no o assistant ndenge frère baby aya. Na assistant ngona mona pe na miso nga mongo pe. Alali ba demo balandaka ye yakimaka na sima mukongolanga. Azaka liboma mama kolongola bilamba. Alongola bilamba. Bébé olongola. Pasteur amema yete, pasteur kuta zaka courant na ye makam na yete. Pasteur ka place ba vie de doango, biso to mona bango te, mais ye moko amona bango. De donner. Wana ba demo na ye, wa yaka na bango. Ngai susu ndo moni frère na boki babeki. Asabeki ezakuna. Asali 5 ans. Aboki babeki na miso nza bwa bimi. Akewenza ke liberté. Ba prière baby ayozwa délivrance totale. Eza montage te, eza te ke ba pesi biso mbongo. Na pesi mbongo te poloba. Na ebite. Ngaku no kasangwa avantinga papa salini. Ino nini wana sali. Nazana ba témoignage belé. Mwana ngalinga kufa. Mibale kutu moko te ya turo nazolo ba yesu ko filmer. Auti na kufa. Auti na kufa ozo mona wana soki nzambe tembe na miti obakundaki mwana nga oyo. Ana kiloti mo aya nango ye moko ayebelamba mo bwa aya nango. Kiloti wana pona nga na yebisaka ye abwaka yango te ezalaka lokole chantier pa na ye liboma. Let's go. Bien-aimés dans les Seigneurs, très chers fidèles téléspectateurs, shalom chez vous, on est ensemble, il n'y a pas de souci. La sœur Tiffany Mokwa, na sali descendre sur terrain, na église à ba frère Baby, ou Kambami na pasteur Timothée, ou Azali, pasteur ya église. Vraiment, tokitia toujours dans le cadre de la preuve à l'appui, to baki que frère Baby va dans la permanence, to yé total. Si c'est vrai, frère Baby va dans la permanence, to tu peux battre dans le cadre de la permanence, bato ba yebi de ana ya plusieurs fois. Et en bas, le bosote, tu filmes déjà ici, tu as 4 églises à pasteur Timothée. Tu retournes à Bandeko, qui est frère Baby, Ayaki. Est-ce que frère Baby, c'est Tiffany Moutapé, si est témoigné. Voilà le pasteur Timothée, il y a pas aïe. Pasteur Timothée, comme on a pas ngwana. Shalom, shalom, l'homme de Dieu.
oyambango nazoyambango po musala. Voilà, on a déjà annonce nanga. Voilà, tout ça on a etonga place à pasteur Timothée. Ngade ana koma ki avant na bengi abina na nzela na oya. Donc a tu peux okoma. Nzamba soka lokumu. Papa na epité so ko confirmer sur atoza. Awa toza justement na église, il y a le retour de Jésus-Christ à Jérusalem. Et sika oyo Toki papa. Nazoyamba moite. Toi na Congo. Nazoyamba ezengana mena ku de mission ba mama Sivani. O ba surprise musulo sala biso boye. Na sala mutoki na muni pa ayamba na moni to say Chris Cross Na bata matana sima caméra pardon. Voilà. Na kana iboite. Na bata matana sima caméra na pe mama mukina ya mbango. Voilà. À entendre pasteur Timothée zo pema. Frère baby diabo moi que tu as que au chocolat tu écoute vandi écoute arrive banete écoute monsieur Rosala to kita sur terrain mais moi 2 personnes 3 personnes parce qu'il na permanence même si on attend on namtakenda moi obeta moi tour alukata moi lipana bato ba vanda na permanence dans le bana bato ba vanda na permanence et a bato te bakola na via ndako parce que Timothée pour vanda na permanence. Oui, na vanda na permanence mais na ba permanence. Na ebele. Vi mobimba banana yambaki Yesu etreleka na permanence tina ko musala nzambe. Donc ngai nazokende kobalela naza na permanence. Donc vi nyonso leki na bonzambe et tant na longo na permanence nde na komi papa mbala moko. Papa ya bane belé. Papa ya bane belé, papa ya mabota, papa Abraham. Donc voilà na bi na bato so ba vanda na permanence comment ka wana na vanda na permanence pour biso ba la princesse to vanda na permanence ba bi passe à permanence pour so le kana bato be ba sa ba dégâts le na maman nzambe ba le kana permanence te papa ba frère na ba sœur na ba le kana permanence eza moi passi vraiment je ne sais pas mais eza passe donc bato ba yaka mbala moko alati veste aleki nde ozomona bango ndi baza vraiment bato oyo bazo sa ba gafe belé mais biso vraiment to ebi ndenge ba lamba poto na papier donc na permanence o lamba poto na lokoni te mais na carton loso ya liquide donc loso bobongo lango comme fofo parce que bozo fina fufu penda donc loso fina lo kwa fufu parce que fufu ezate kuna na permanence balala titongo te donc 0 heure déjà permanence o se respectaka na minuit déjà faut bolamuka bo bando pelisa mbabola donc il faut ndenge bibe exception kake na kati na ndako nanga moto ekopela kaka mafuta ekozanga te prier sans cesse donc bande ko no so bavanda na permanence na pesi bino ba big salutation dans le lot na dem biso to vanda na 2000 combien frère bébé avandi na permanence na 2019 mais biso to vanda kala le na CPA mabe banda ba 1996 banda ba 1996 na ko bima na vie à permanence na 2004 na 2004 ngande na bimiso na vie à permanence donc premier ndako na nga ofutela na Betchalom ezalaki na 2004 donc wana nazo bima na permanence basunga mutute fo oyo bandenge nini pantalon fo kata na yo obambi wasko vale ya baka papa Timothée zo pema la antananga na Alexa micro nanga na permanence bas frère baby amta sunga zate vanda na frère baby to ya amta kusunga zate yo moko misunga na nkolo Yesu Masia voilà na ina pa ya notre bien-aimé na mona okala bonia kimia sera na ngai oza bien kimia ezali batumso ba kanisa ntika to loko tu est-ce que yebinga pe na yebi bien oya kamala na mbala awa kutupe insécurité taille papa za na lwasa bana na retraite mo bokota kana permanence bokota retraite na papa bokota wa omoni bato bayebi la princesse mais mon frère na ngina tu na onano oyebi frère baby oza sima na ngai na yebi bien baya kanisa to na terrain vita mbala moto kitisio awa boyo zonga terrain vita tellement pona mbunda pele msoza mto animaka bona anima pe na bita pe mbunda na wamba sport pe na kumisaka mera fanatique te na kumisaka na uti sister boy ndi na kuti na permanence pona bimana ke somba poso mbunda poso mbunde Tanzania voilà mon frère yepsepsonano o assistant ndenge frère baby aya na assistant ngona mona pe na miso nga mongo pe mona ayaka baziyaka na pasteur Timothée ndenga na yoki bayaka na pasteur Timothée na ba pasteur msusu ba pasteur Timothée mbongo baye male bakomi ya pasteur Timothée se kota eza bongo wana vraiment ezala ibongo te papa ba pesa mbongo te papa na biso azana eloko nzambe
papa na biso azali eloko kwanza mpo ndenge frère na biso azalaki bato bazwi toloba ye akufa kala lisolo na esila na mokili mpo azali na bademo mo bazala kolanda ye biso botomona bango te mei moko amona bango aye awa juste mpe awa tellement akomi bisika kimi ezali meme bakoya bakota na kati te libanda baozela ye papa aza na eloko ya nzambe vraiment nana yaka na frère baby moto ayaka na frère baby eza juste mwana kasi na ye mwana kasi na rabi ni bakuta te na papa apesi mbongo ke soki kuna osala bo nono mwana kasi na moto ayaka ne po ayebi so nakende bisika no tosambelaka akobika eloko nyonso ekoke mosika kati na ye ozala te ezalaki ndenge ntango akomi bete biso na mokuse soki ozalaki mokolo juste nazalaka kokoma ye akomaka awa nde bakoma ne awa mais bademo bazala ne kati na kobundisa ye babundisa ye frère na biso moko tozalaka na biso mokambi na biso frère David na yebi te peut-être kokoyeba ye ndamoni situation kombo ya benga papa na telefone papa priya mpona ya déclaré mpona ye nde kima ekotaka mpona ye mwa kima ndambo soki kima mpe ekotaka mpe edekoti mpe na libela te ekotana na libela mpo asola na telefone azalaka liboma mama kolongola bilamba alongola bilamba alongola yango na miso ya bato alongola bilamba yoka soni te soki biso ata okepekisa ye alinga beta yo soki ota mpe moto azalaka na milimo so abeti yo ye te moto abeti yo milimo ne bato babeta yo dete biso mpe obanga soit obanga soki so obangi osani mpo oza permanent falokeka osodose mpo so otiki bo eza mabe obanga milimo eza kati na ya bademoni bazalaka koatake ye bazalaka place oyo bavie dodo yango biso tomona bango te mais ye moko amona bango wana bademo na ye wayaka na bango dodoli nde baotungisa frère baby bango bato bazala otungisa frère baby badodoli wana me baye ana nzambe ya timote abeti bango kisamba eti badodoli wana bayokani lisusu te. Merci. Bete comment frère baby azo vivre en permanence? La permanence azo vivre à l'aise. Ayaka to avandaka. Ayaka ta avandaka. Pour makamunusu zaka ndete ya kufa ya motivango, a motiver jeunesse, a motiver après mususu. Donc na sepeli makadon ezakaka etolo ezala kati yango bazao bunza ndene zamba tinda kaka ya kaka na kati église oyo aya ko renforcer makamunusu ezala kite. A motiver jeunesse. A motiver jeunesse fort, a motiver biso. Jeunesse zongi kitoko, nyonso eleka bien mwana ngai. Merci mon frère. Nini web ça va ndeko kolanda yo bazo douter parfois na témoignage à frère baby, bazo ba keza montage, akosi, bayokani tout ça. Maman eza montage. Tala na caméra pardon. Eza montage teza ndinga solo. Frère baby azalaka liboma, mutute liboma. Mais nzambe na biso aza makasi. Nzambe na biso nzamba tata na ngai. Ponga na za na sali na tata na ngai. Nzamba tata ngo asalelaka. Aza nzamba alalaka te nzamba aza na bomo we. Po begli mususu za ndeti ba monta mais biso eza montage te. Biso ba témoignage ezebele. Onga mona zo mona na miso. A pas frère baby to kozo mususu. Frère baby mususu ezali bani ezebele. Moko kutu aye na beki awa atele mate beti ça fait 5 ans. Atele makate lo kolevima bwa kele mbaso. Mais ati awa papa déclara pona ekimi akumuta mola lez ba beki na bwaki. Apa e mususu ezebele mama na ngai. Est-ce que ebi pe bat mususu ba yakali boma ababika. Na ebi. Netina. Mususu ko moni Stani ko moni sko ba pese Gabriel. Auto zala pe abimi akeli nako. Frère Gabi bat balanda déjà frère Gabi ndebo ki frère Stani donc là aye a kombo na nkola pesa ki est Gabriel donc na sala na émission na kiliboma na sala na pe émission tango abika donc là no comment to kumisa Yesu Masia po batebe psa pibisa pasteur Timothée te to kumisa Yesu Masia wazo sana kati ya mosali naye allez-y comprendre ceux qui va pesa mbongo c'est faut ba pesa bato nyonso tout sur ngala na mbongo pesa bango te po ba ya témoigner. Toi toujours dans quatre églises toujours continuer tout le monde ba maman pe bazali hein tiens na vanda bonjour maman. Bonjour maman. Bonne. Bien. Oui ben que toi ya. Tina ibaiti. Te surprendre hein. Makasi. Voilà. Il pose à mon corps fandi dans quatre églises betela bisonano ebi frère baby. Na ebi frère baby pour Combo non pardon, perception combo et perception aux mariés, aux célibataires, tout comment? Comme on a Judith Moussoumadi, nous sommes mariés, nous sommes mariés, bébé na biso yeyo. OK. Ngai naza onga na monaki et pas baby, pour onga na futela a. Na katne do pa wa église. Nazala na ngai quelque part. Onga moni na misu pour na baby. Et celle qui est lelo na ko ma PCR na kati église. Oh! Ya solo ana? On le banise ya solo. OK.
donc on va non foutre là mon côté en église té côté église té na za ko bima na okena donc le kapina pasteur awa na bandimi ke na yo makam na yo pasteur ba prier boye nga na bimi na nga nzela ça na porte sa sœur ana vanda awa mais ce ba prier awa ye pena alatine kitoko a okende na ye bimi na nga na kenanga mais o nga na mona ba ko tika frère baby na présence na nga na fanda ali banda ba 18h et pas ya 9h na ye kokoma bakomi donc on senti mutali boma bazo brutaliser voire même portail wana ba continue nani ana kilote mo aya nango ye moko ayebelamba mo bo aya nango kilote wana pona nga na yebisaka ye abwaka yango te ezalaka lokola chantier epa na ye liboma soki na lali bademo balandaka ye yakimaka na nsima mokongo na nga ofundi kaka omwika muta sote omba moko nini papa na koki kolala te baye bango yeyo vedodoli yeyo musu ser bango ye batondi benga bifrère baby yo moko monaka bango nga mona bango te pesanga kimia ndenge aza na banda kolala te 24 heures sur 24 heures akanga misu te baya awa na mama me napasaki bo mama alandaka kangaka mama kutaza makasi te ayaka libo aliaka te amelaka te une fois bakiteli biloko alia bademo baye atiki boyo moi moi komosinga bango pardon butika ngata na liako poni boni ko pesa kimia te butika ngata na lia aulia te mo comme ça abima bona permanence okaka pu na tuti bino na sopi masanga ngana sopi masanga tu oh baby bana nyango na sopi masanga na bango te ser na sopi te bo pesa nga 1000 francs na pesa o pesa nani bango yeyo pesa 1000 francs na pesa bango ko pesa 1000 francs na pesa bango na sopi masanga na bango bisoto mona te azaki so afandi eza babilo mo babwakela ye na nzoto donc soki alati pantalon biloko ngo babwaki bamo bademo babwakela ye soki banzo kangango na nzoto obwaka bisoto mona ngo te ye moko mutamona ngo a souffrir makasi et koya yaka na kati église pasteur amema yete pasteur kuta zaka courant na ye makam na yete ndenga yaka pasteur abenga kanoya bofanda nena nunoya donc papa yaka kota fanda kuna na suka papa encadré kaka place mukubu aibi se fanda ndo fandi place ba ya disuti ngaku no kasangwa aventure papa salini ino nini wana sali aibi se okende pa été au déplacé te déplacement na yelo bokeka na sima ozongi ofanda mama moi mobalo ndazwa ka kimia kaka na kati loko nde basala afanda tondima été azaki so linga bima boba frère ba bakangi surtout mama na banga mona ipasse mama le kakangi biso so donc to bayaki le pont mobimba désordre mobulu ye moko mona ba vienne surtout do liwa na tungisi makasi akoy ko fana ndaku ayo ka do lazo bengi na nini na simana nazoya alinga kilimo bukangi ngo kenda abo benga ngati yo mona mtabenga ngati yaza pembe na o na mona na ngai ete vie yepse ke azumuna otende nini voilà donc ebangiso nzambe na ye eloko nga amoni natikala gloire à Jésus ndeto lo baraso o mona ba sa miracle mais muto amela masanga wana tiko mela masanga te nzamba telemisi koka awawa nde koma na Kinshasa koka penda telemi mais ba chel na sima ba sa ki chel na bango wana Yesu nini wana na lia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata penda katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boye Nazareta c'est du sérieux. Oh maman comment des bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour cela susu kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama
ndeki na ngai yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso torécupéré biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires tosali mpo tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources comme on peut bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'olia. Eh maman Nazareth, Nzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa, poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta! Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système Mbimbi, dans le Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône, en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilombage, avec des chansons comme Kembo, Alléluia, Osana, na Yahweh, Oezo Matanga, na Motema, Ezebele, Yango na Yebisiyo, d'âge en âge, et les 4 êtres vivants disaient. Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Yes, masi ya sali miracle awa. Ba melidiamba ba omela côté kuna mais ba otikat. Ba ko yapi na balanda Yesu wana. Donc c'est un peu ça tant que ça dans ça ba miracle ba bazo ko landa en full. On est acquis contribution il y a notre maman, ma soeur, dans témoigner. Allez-y comprendre que nda kwango matika la côté église. Malgré mon abezaki miracle alboso peut tout le monde hein ma soeur. Et na umela eteza alboso. Ah yo umenante hein. Na sali 1 mois si ma bébé yo ya. Na umela. Mais nazomona exemple na miso ngai susu ndo moni frère na boki babeki. Babeki ezakuna. Asali 5 ans aboki babeki na miso ndeza babimi. Ake wenza ke liberté. Babeki ati babeki ke liberté est-ce que ti nazonga na oyate azala kutu mingi faki azala toyeba iti. Voilà na yaki surprise ngala kitaka kaka boza teko na ye tout babongisa obongisa cha o d'abord moni frère baby na yo kuta surprise. Donc à sokoli voit même pas à sokoli na miss na papa Timothée pas zo kota pona benga ke papa na nzela.
donc azo ya directement donc c'est un peu ça toyo kapé non papa parce que baza couple même ça bête là papa li solo na mbeto papa bête so na boni non nazama la maman ngai kombo nani kombo papa Dadi Mulongo. Papa Dadi exceptionnel nous concernant frère Timothée parce que et frère Baby parce que témoignage n'est un sujet ya koboya même so yazo fondé témoignage wana misusu ba pesi ko pesa misusu ba tindi ko tinda yo oza moto fandi na église o ya fandi na permanence moi liloba. OK, merci maman. Na habité. Oui, c'est vrai. Il existe les vrais et les faux. Tu as dit que faux bâtir en vrai. Donc pour muta sala un photocopie, faut attirer en original. Mais le problème est ça pour nalikamba ya frère Baby en tout cas ba commentaire ya sala mingi zate par rapport ya auto mona. Frère Baby nga pona nga azalaki liboma tende ba olo ba mazala posséder. Azala na bat banda holandais donc nga na yekuta lo ba na gifler or na gifler était. Frère Baby tanga ya zo kima ba dodoli. Afi dodoli tikanga tanga ye souci zalaka ana omena sa kota na ndako nanga. Omona mama ya kangi jour moi côté singa vie ba bengo na ese na yo aussi sango bato ba bengo nga na omona ba honte yo mona bango donc ton mon frère Baby puis nga eloge kamusanga tango papa Timothée a sali prière a sali cercle abi afana na kati ya wabi matin ba otungisete po Baby ayana papa Timothée te Baby bayane na neve na ye to mona Baby na neve na ye na mama papa Timothée ayeba teke bayina mutu moko aza poursuivi na ba démon to aza possédé ou quoi que ce soit ayeba te ba benga papa na téléphone alobi ça va botika fanda wana Baby amenaza biso journée mobimba oya ya alala te afanda te alonga biloko na nzoto obwaka oto omona te elamba na nzoto ezala te tant papa a sali prière a sali cercle alobi afanda na cercle abima te tanga fandaka na cercle na ndeto mona Baby azwa kimia bato wana bayaka te bato wana bamenasaka ye te ti ba prière Baby ayozwa délivrance totale eza montage te eza te ke bapesi biso mbongo na pesi mbongo te poloba na évité voilà donc oui papa zoloba nano. OK donc Baby azwi guérison totale et puis ce que j'ai aimé est que tant aussi délivrance à croiser les bras te aza vraiment actif pour l'activité belé l'église ezaki la grâce yaye a meki kozongisa lokola jeunesse a motiver sous ba dévotion matinale en tout cas aza moto aza vraiment nelo kwa nzambe donc nde balobara se ba benga démon ba yaka soki bazonga lisusu belé donc eloko ya evita yango wana Baby aza mutu moko tant ba délivrer a mi pesi corps am na mama nzambe donc aza vraiment jeune moko azoko se comporter tambola vraiment na kobanga nzambe po mambo osala to mone puis biso nyonso to apprécier yango ezali ka mbongo te za nzambe azosala en dehors ya Baby oyo biso to moni témoignage ya liboso eza Baby mais nga na mona ba yel su na sœur moko avocate papa nepe aza éminent pasteur papa yé moko asala ba prière kuna simba te bayane awa asala 3 jours awa azwa délivrance akei to moni su ndeko ya babeki awa asali 50 ambola na babeki wa mabaya wana pasteur Timothée Dimanche azwa babeki ana chango liboso alobi ameka ko simba ngo lisu te na minta auto bima keso e liberté donc eza babeki ati babedo eza nango kaka ke nzamba zo sala nzambe po sala fo église za na limité te na gombe te se wapi te donc place nyonso église ekozala ata na fin fond soki nguya nzambe za en tout cas et monisama. Voilà tozolobela kaka frère Baby allez-y comprendre bato bozo botika na niveau que ya frère Baby a monter bien botika na niveau ana ngai témoignage nyonso le canal Nazareth na ngaka preuve à l'appui po bisika frère Baby akata bilamba ngazarete bisika frère Baby alongola bilo na nzoto ngazakte yango na kitaka bato bazalaki baonde basanini baloba tosuka na plateau te mais mutu nezaka po ni ba témoignage à Nazareth za combattre puis à la solo voilà tozo poussana maman shalom maman bonne santé bien câlin kalamakasi tozana awawa pour na témoignage à frère Baby lorsque tu as la frère Baby et bandena lelo au koip sanzambe
En tout cas, na pesi nzambe merci. Nzambe aza munene, nzambe aza malamu. Nde nazomona frère baby. En tout cas, na sambela kawa. Mais nandimi lisusu nzambe na nzela frère baby. Nandimi lisusu nzambe. Donc na matiti lisusu ko sambela lisusu na témoignage à frère baby. Komisa nzambe. Ozaki tant frère baby ayaka. Nazalaki te nazalaki na ndako mena sambela kawa. Na yako kuta na frère baby mukolo mususu ezalaki mercredi to yaki prière ba mama. Tango te prière ba mama to koti ya vanda ki wana ba pesa ki ekisi na église to koti na permanence to bondela. To lingi to bondela boye frère baby baye akoteli biso na permanence menace. Menace longola kaka bilamba menace bango yeyo akima biso ko panza biso bakita en tout cas to zalaki kimete. Mukolana to bondela kité to zalaka na ma passer asali prière abondela to panzani nde na sima baya ko sala service wana ngana zonga kindako. Merci beaucoup na bande koneso ba kolanda ba mama lokwa yo oyebisi bango ni. En tout cas ba ope bazana bana lolenge na me abaye alinga tika oyebisi bango ni. Ba mama baza bana lokola ngai baza bana lokola frère baby ngamo ko nazolo ba part témoignage frère baby nazana ba témoignage belé mwana ngalinga kufa mi balé kutu moko te ya turo nazolo ba yesu ko filmer auti na kufa auti na kufa ozo mona wana soki nzambe tembe na miti obakundaki mwana nga oyo to soki nzambe te awa soki nzamba za tembela nazana mwana te mwana sumbeli nga na maboko mbala moko mwana sumbi. En tout cas nakoki koloba muto azana pasi muto azana mitungisi atalela yesu achelike pa yesu donc yesu aza fin soki yesu te mbelanga nazana bana te na maboko na ngai. Merci beaucoup bien-aimé dans le Seigneur. Là c'était juste ma preuve à l'appui autokitaki nde to la kabino to kita na permanence biso autokiti na permanence pour mon bandeko balobi ka bien même to aki surprise. Donc bandeko ba yeba kité et bien là bato balala na permanence ba bimaki na bango donc bato mso ba corps témoigner belé bato balala na permanence ba yebi tongo so vous prier moi na kina makamne rendez-vous kaka na RX o bobonde ba batika la rapé bazali. Mais que le Seigneur nous bénisse na mona na bandite pour mon frère baby. Restez branchés, abonnez-vous sur les Nazaréens News aussi Kinshasa na émission Holandi. Bon s'abonner massivement. Vraiment bisoto continuer la témoignage à frère baby. Qui note ba place aussi là. Je pense que moi la cap témoignage to mona mwana nae. To ke malem famille na dia to mona ki na habite soki to kokoma souffre moko famille nae ndenge mo azolaka soki te media bo mona ki maman nae bo moni loba o mama loba ki ke moko aki na frère baby aboyo kiango. Donc ndenge pasteur Timothée loba ki boyo ki bat pe balobi ba benga ki na téléphone apé to ki ba benga ki nyonso ndenge baloba ki na ba témoignage kuna e loba mpe awadon et loko mo ya rajou ezate moi mpe ezate ndenge baloba ki ndenge ba témoigner awa. En tout cas merci na bato nyonso soutenir biso na ba prière bato nyonso surtout bazo telema mabonde ko bondela pour que témoignage à frère baby et continuer toujours na habite frère baby bozana na yemoko ye azali awa frère baby to kende tozo continuer na yo. Mais ça lui en tout cas n'a pas moins d'amé Matifani et nous avons un souci de solo to bête les solo monter to fabriquer mais les solo oyo il faut ezana ba preuve pour y a un monde que non Nzambe a continuer toujours ko pambolo Matifani on mona volonté ozana ngo d'abord so ozali kati na bon Nzambe te ko sala biloko aboyete na ba descente côté na biso kuna ko kati ba rai ya ba descente ko kita pe na pas biso na to mama musika Matifani donc pour nous mona pasteur Timothée so raté na téléphone on lui na ba transport kiti wano bomone. En tout cas na pas moi bana Nzambe no so bazali ko soutenir biso encore na ba prière tikete le boko na Nzambe ezala toujours le après Vessine non no esilité to kele to mona pe grande sœur to ko mona ba grande sœur to mona bande ko mususu à part de cela to tikela mona kaka mwana après to kena cheminer ya ko silisa témoignage na biso ndeto la kai bana Nzambe yo lingo si sa témoignage penza Matifani to baxe solo ni po bal basse to baxe au baxe
po to ba no peto ba to luka ba to ana po bomba ko se ba to ba démonstration zombi mo zo bima makila mo zo mo ya biso to lo bilango o ezali o nzamba mo ala ya sali kati na biso si lo kati na donc ce que si na kati na tikala makambo mission nzamba tina makambo susu mais to za toujours ba na nzambe parce que ba mission ezali. Merci beaucoup, restez branchés. Bisoto Bimamoukia, na frère baby na pasteur Timothée, toke musala nzambe. Na babeki wapiango. Babeki mikweli. Oh. Voilà, babeki yangwana e mikweli. Beki ebo telema. E bata mi kasi que to mona était dans to zubeki. Beki mikweli e mokabo. Restez branchés avec notre frère baby. Tozo continuer. Babi mikolo frère baby soute déjà coli. Okomi baby, oza sous bébé te okomi Michael. Ba lobe déjà frère Michael, Matifani. Frère Michael, frère baby soute baby bando ça ka baby. Baby yango o meka to aussi c'est la paix témoignage. Quand ngo tikala okunda mabongo. Esili Michael lesko otikala. Tango lemso moto no lekala papa na ba démonstration ba intercession matinale sur intercession ya midi wane ba nzambe o comprendre que Michael nzambe o sala ndenge lesko nzotone. Merci beaucoup, restez branchés. Nous étions avec le frère Michael. Nous sommes na pasteur Timothée, na frère baby. Donc quelque part. Ciao. Bye. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône, en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo, Alléluia, Osana, na Yahweh, Oezo Matanga, na Motema, Ezebele, Yango na Yebisiyo, d'âge en âge, et les quatre êtres vivants disaient. Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, vous accepter Rabiso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment, to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga kakulanda mingi les Nazaréens. Vraiment, bosunga biso, bo s'abonner dans les Nazaréens News. Donc, neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens au ya Kinshasa ndeko boyeba ki liboso ezu un petit problème technique. Donc, moi et toko tsaba vidéo, il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc, voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komi wana o cliquer na place ba komi s'abonner
s'abonner massivement. Donc il faut s'abonner au epipi moninga s'abonner au epipi de quoi s'abonner. Donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît. Bible ngakolo, Bible ngala certifié, Bible ngala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens qui chassent a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, émission Talio attaque au Tali. Donc, toujours sous kakana ba minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que moi, tout qui moulay zate, donc, témoignage au lundi, table sainte au lundi, mission ka au landa oyo, attaque au lundi à mouké oyo. Donc, cliquez le lien où ils en a sewana. Après titrage, kazo landa rawana. Donc, sur le titrage, na sewana au mona lien. Alors, cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc, cliquez kaka donc au tali attaque. Au moment la titrage zawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et on met mayo na les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Let's go.